Balobi, priez pour moi, Vierge Marie, ainsi que tous ceux qui me manifestent leur affection. Que par votre intercession, la bénédiction de Jésus, votre Fils, descende sur nous et apporte l'espérance et la paix. Vous comprenez? Voilà. Nyonso elekaka pa ya mama. Nyonso ekendaka pa ya mama, nde mama mutu akomema yango epa ya papa. Très bien. Yango moni congolais soki asambelaka nzambe ayebi te. Congolais asambelaka nzambe ya mwasi oyo tomonaka ke non c'est Maman Marie oyo catholique parce que église catholique eyaki na bonzambe ya mwasi. Mais ayebaka ke non original ya mwasi c'est Congo. Mama Congo, wa boti Congo mobimba, Mama Mwilu, Mama Mwindu, ye wana oyo ayaki na likambo. Yango moni ke non, batu bakoya kote ya biso différent. Bakote ya biso na lolenge na bango. Bakote ya biso po bango bakoka kozwa ebele koleka biso. Bakoka kozwa mayele parce mutu apesaka bango création c'est mama. Mona tango mundela ye akoya ko diviser drapeau oyo. Pardon, mundela akoya ko diviser drapeau oyo. Akosala nini? Akotia bar na kati. Bar wana tie atie makila ya rouge parce que drapeau ya Congo ezalaka na rouge te. Rouge wana système impérialisme diviser pour mieux régner. A diviser bino na kati. Atie bino guerre makila. Azui étoile wana nzambe atie na coin. Na bandi ke réalisation papa Enoch a retiré la biso drapeau ya Congo tozana ngo lelo poto comprendre séparation o nini baela biso séparation wana. Nde okomona ke batie bar wana ya rouge na kati. Bar wana za ko la sageno les divisions des divinités à Congo. Nzambe azaki na kati kati bozwi nzambe botie na suka. Bokabwani parti oyo baoka na raté na parti oyo. Parti oyo baoka na raté na ekolo oyo. Ekolo na ekolo baoka na te parce que c'est division ekota na mboka. Yango moni lelo na mboka oyo Congo boyokani ezali te. Boyokani ezali te parce que po nini les kimbangiste nde mutu bakoya kotia ordre na kati ya Congo. Mama ezali na mutu moko te na kati ya mokili oyo akoya kotia congolais. Évangéliste et na Europe te ni na Amérique pour y na Congo non et ko bima awa pour bima libanda. Voilà. Oui, congolais voyez ba système mode de vie na e. Congolais voyez ba nzambe nini o ya ko sambela parce que nzambe oyo congolais sambela ka azali nzambe o ya yebite. Nzambe o ba pesa ye ya imaginaka ke non soka lale amoni tata moko boya mandefu ye nde nzambe awa si batu ba kamela tata simo kimba ngani e ko mama déjà na bible kala et si ko mama parce que nyonso ko bima awa tate mama ezali kambo ya somo okotangela congolais ayeba ke non pourquoi basambela ba ko fukamela tata kimba ngani. Voilà. Pona nini bino bofuka melaka moto pona mundele poni na bofuka nini pona nini tolanda poni mbamindele ba bofuka mela papa. Voilà, Ésaïe 74 et le biboye. Les fils de tes oppresseurs viendront s'incliner devant toi et tous ceux qui te méprisent, tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Merci. Matondo mama. Batu oyo banyokolaka yo, bato banyokolaka tata kimbangu. Mindele oyo banyokolaka ye. Mindele oyo banyokolaka tata kimbangu. Bana na bango bakoya kofukamela ye. Bakofuka mele na nzoto ya tata Simo Kimbangu kianga mama répéter yango po batu ba comprendre le kambwana. Merci papa, le fils de tes oppresseurs viendront s'incliner devant toi et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront fils de l'Éternel, Sion du salut d'Israël. Biso sikoyo domi pesa tamakamisa boni kwa mipengo isa tango ikoki amenta lobange akoni bisa mokili tango wana oyo ezalike
maloba nyonso papa alobaki eza kokoka santan ekobota makambo ebele Merci à Koye Babino Ebele, Batatana Bamama, Bilenge Basi, Pemi Bali, Baindo Banso, Bino Baibozwa, Mina Mokili Mobimba, Esengo, Ezalina Biso, Yamokolo Malelo, Koye Litsusu, Oliboso Abaetando na Bino, Nanzela ya Koyoka, Peko Mona, Pona Kokabola Boyebi, Pebo Sosoli, Nalikambo, Oyo ya Motuya, Oye Fandisi Ngai na yo Sikoyo, Menga Makimbangu Télévision, Moko ya Banzela, Oyo Topona, Pona ko accompagner œuvre ya Nzambe Molimo Santu, Peko Kabola, Boyebi, Kotaksa na Bino Neng Tokolo Bakabutu Moyi, Mai Mazali Koleka, Okati ya Lingomba na Yepe, actualité, Nanzela ya Basali na Kati ya Elanga, ya Tata Molimo Santu. Merci à Kozala Ebele Nangonga Oyo, pe merci à ko partager, n'est-ce pas Sango Oyo, Pambate ya Motuyande, Ezali Koleka. Wabine Momon Falon, na Kati ya émission, Tolobela Momon Mouilou, kasi na version na Ngondenge Tokolo Baka, découverte, polé, et to actualité, na Maye Matali Boyebi, pe Bo Sosoli. Ndenge to mesana, kokuta na tango iso pona kolobela likambo ya motuya likambo ya nzambe na zwa mingai mokote na kati ya plateau toujours avec le combattant, n'est-ce pas, l'ouvrier en marche, le vrai soldat ya Tata Molimo Santu, Papa Vita Chico oyo azali ko séjourner ko continuer ko séjourner omboka Kinshasa esika wapi ya mipesi mbeka tongo pokwa pona kolobela Tata Simon Kimbangu au travers différents médias ezwami awa na République démocratique du Congo kasi éparpillé dans le monde ndakisa yemenga makimbangu nde na bongo to keisolo bongo ko pesa mbote mbota shiko mbote na bino mbote mama Falone solo esengo ezali kaka ya mingi pamba te mosala pende ezali kosala moko yoka écho l'écho de l'extérieur ndenge tolobaka baike bakola. Big félicitations à vous. La première version il y a émission na biso topé na volume 1 ndengoloba qui était oyende musala pezali komonana ba santé zali boni utatoka bonaki. Oui maman Falone, merci mingi na bato oyo bazali ko sepela na musala tozali ko sala parce que musala oyo maman soki obengami te okokangote eza musala pasi eza musala oyo totaki nango déjà na likolo parce que ce que ça quand on a papa na mokili ya kalate okokokango ate yango moni ebele babandi na molimo lelo bakwei na bonzoto pona nini biso tonto bandi musala o to bandi yango na bonzoto ke mama Falone nana eloko mo fana loba na beti nenge papa yaki na beti na bonzoto mais to komi na ngonga mowe papa koti siko komi mama molimo ko mama musiko ya molimo makambo eyaka yango papa esaka biso bonzoto ezala muke molimo ndeleka ebele babandi na molimo lelo basuki na bonzoto babandi ngai papa pesinga makambo ngai papa pesinga ngai papa mais lelo moni ke non elongwe molimo komi bonzoto ko makambo ya salite yango na moni biso to bandaki na révélation fausse. Oui, yango moni biso to bandaki na bo nzoto sikoto koti na molimo parce que yeme ikolo mokolo ya musalo atali molimo parce que pourquoi papa lati nzoto ya momoto to benge Tata Simon Kimbangu kiangani mais na nzoto na ya molimo ndete kobenga nzambe très bien oyo akeli mokili oyo abombani biso avandi na biso parce que voilà tapene biso lataka mais au moment que non azali na molimo lokola biso te même na bonzoto nazaka différent azana posa ya mbongo te azana posa osoma mapango te azana posa wa mutoka te mais azana posa ya bandimi na ye yango moni que non différent wana na mboka Kinshasa eza koleka bien séjour na ngai et bandaki na nguya tata eza ko continuer toujours na nguya parce que biso toye pona kopanza sango ya tata totiki mabota na bandaku totiki famille tobimi mais tobimi na décision parce que c'est appel tant on nzamba bengi yo il faut telema tant on nzamba bengi okolo bateke non te il faut na préparer non libota après na simane na okende te tant on nzamba bengo vo bapena oui papa ngayo
ola sabina ki oza commando à papa au telemi nazana kata Kinshasa nazana mabomba mina yemoko na tambolaka yemo mutu azali ko guider ngai ye mutu azali ko bomba nga pe be mutu azali ko lesa ngai na mabele na ya Kinshasa. En tout cas ces jours zo le kabe maman. Merci beaucoup Papa Chikope. Merci Nabino Baye. Bozali kolanda biso. Ya solo biso tozali kolobela nzambe. Yo zali kolobela nani. Pambate biso toyebi tozali kolobela nzambe. Se moko o azwami na Colline Sainte Tata Simon Kimbangu kiangani. Na yango sala geste ya bolingo sunga biso to sunga na partager sango oyo na baike bazwami na mokili mobimba. S'abonner. Tala soki ozali abonner te sala geste d'amour s'abonner. Ezali moko ya banzelo zali ko témoigner n'est-ce pas attachement na yo et pas ina biso et pas ya nzambe oyo okosalelaka. Sans plus tarder Papa Chico tourner autour du poté. Donc il mbala moko na vif ya masolo na biso ya mokolo malelo. Tozala ki kolobela maman Mwilu, maman Maria, ndenge ba katoliko ba ko benga kayango. Biso bana tata molimo santu to bengiye Marie Mwilu Nzitani Kiawanga. Papa Chico totika ki level likolo ba rezala ki penda très haute et na lingi ki na continuité à 3e volume oyo to kende pe kaka na bar likolo pona ko talisa ba ke ba ko ndapso mokili mobimba monene ya Maman Marie Mwilu Kiawanga Nzitani oh to bengi l'ange noir de Fatima to bengi na ba dimension ebele. Kasi Papa Chico en tant que papa est-ce que koye baka pourquoi biso ba maman to ko benga maman Mwilu molobeli na biso? OK maman Marie Mwilu Nzitani Kiawanga Mwilu déjà kombo na déjà za benga ngo déjà lumière très bien lumière. Il y a des lumières, il y a monde. Il y a des lumières, il y a tous les kimbangistes. Il y a des qui n'ont pas trop temps de tata dialungana. Parce que tata dialungana est une lumière, il y a mokili. Maman Marie Mwilu a na tata pour ayokola bonzambe, pour papa ayokola bonzambe, oyo wana ya tata mwana. Maman Marie Mwilu mutako yoki sele yango etant que yende muntu azali molobeli ya batu nyonso. Pourquoi molobeli? Maman na tango alingaki atika nzoto oyo, Maman Marie Mwilu tango alingaki atika nzoto oyo a batu basambelaki trop. Batu basambelaki trop. Bayembaki abinga evona kende. Mais batu balingaki te atika. Batu bayembaki balelaki mama soki akufi mona lamuki mais nango moko aye ko ebisa bango mais pourquoi boza ko sambele bele pourquoi boza ko tika botika ngai na kende pona zala molobeli na bino yango okomona ke non biso ba kimbangiste mutu amemaka losambo na biso. Et pas à papa, c'est Maman Marie Mwilu Kiawanga Nzitani. Yende dali molobelina biso nyonso. Tango catholique a lobi que non, avant que mon papa il faut le capa à moi nate. Wana selon catholique. Avant que mon tata il faut le capa à maman. Parce que maman de kolo ndaku. Pona okutana na tata, il faut le capa à maman, non pas à moi na. Mwana akopesa message nini oye pa ya tata. Mama kolonda kuna envoie un message, apesa autorisation pa à mwana nde amema message wana pa ya tata. Maman Marie Mwilu ba prière tout biso to salaka. Yende mutame marango pa tata Simon Kimbangu kiangani. Yende mutame marango ayebisa bango tala mwana aleli, tala mwana na oboye. Parce que molobe na biso comme pe Maman Marie na catholique. Ce que bio tanga ko comprendre bazaka na mission moko pe baza eloko moko. Otangeli biso wana omona ke non Maman Marie Vierge noire o abengi Marie ya catholique yende mutu amemaka losambo na bango et pas ya tata. Bango basambela ka Maman Marie. Omona ba prière tout ya catholique okoya comprendre que non Maman ne mutazali na pouvoir ya likambo wana. Merci Papa Chico, tozali kolobela awa kimpovela kieto. Batatana ba maman menga makimbango est une école. Depuis to banda ki soki nanu yo yekolite sala tubela kota na mabonde linzambe asosolisa yo polo kwa ko retenir moko to mibale ya motuya
oyo na nyonso oyo tozali koloba awa tokotanga document oyo ya l'ange noir oyo esili koloba ete Marie est vue comme une puissante intercesseuse qui porte le prière de fidèles à Dieu avec une attention particulière. Voilà wana aspect ya Marie oyo ba katoliko ba moni katikati na ye nde na yango motuna pe zongi na baike bakolanda biso papa Chiko ete biso bandimi foto ye bakalo lenge boni tokoki ko adresser ba prière na biso po mama ya mibengi kimpovela molobeli na biso kasi tozo sauter ye toke na biso tonzo toke ko tungisa tata dia lungana ye mtazo ko bibonga mandenge ni na kwa ko kabola matiti oya mabe na oya malamu nzo kande awa mukande lobi na biso malamu ete mama Maria bamoni ye lokola mwasi ya makasi donc intercesseuse oya kobondela makasi oya komemaka losambo ya ba fidèle ya bandimi na attention moko particulière pe soutenu et pas yankolo na continuer. Oui maman ko continuer pour tout le monde à la prière catholique pour to yeba. Merci beaucoup. Awa ezali losambo balobi priez pour moi Vierge Marie ainsi que tous ceux qui me manifestent leur affection. Que par votre intercession, la bénédiction de Jésus, votre Fils, descende sur nous et apporte l'espérance et la paix. Vous comprenez? Voilà. Nyonso elekaka pa ya mama. Nyonso ekendaka pa ya mama, nde mama mutu akomema yango epa ya papa. Très bien. Yango moni congolais soki asambelaka nzambe ayebi te. Congolais asambelaka nzambe ya mwasi oyo tomonaka ke non c'est mama Marie. Oya catholique parce que église catholique eyaki na bonzambe ya mwasi mais ayeba ke non original ya mwasi na c'est Congo mama Congo wa boti Congo mobimba mama Mwilu mama Mwindu ye wana oyo ayaki na likambo yango moni ke non batu bakoya kote ya biso différent bakote ya biso na lolenge na bango bakote ya biso po bango bakoka kozwa ebele koleka biso bakoka kozwa mayele parce que mutu apesaka bango création c'est mama. OK. Oyo balati olali ndoto mama mutu apesa création kende sala caméra kende sala mutuka téléphone yango moni biso ba congolais awa to sambelaka Jésus non Jésus ayaki po alakisa biso bonzambe ya tata na mama po alakisa biso libota na ye aza lokola yaya na biso ayaki po akufa po na sacrifice na biso yango awa okomona ke non biso tozali awa na hébreu omona balobela biso likambo ya Jésus ndenge ayaki première fois na ndenge ko ya deuxième fois. OK. Totangi Hébreu 9:28 la Bible est sur ce mer voilà 2015. De même Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et il viendra une seconde fois, non plus pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui leur salut. Jésus oyaki kuna kufa pona masumu na bango kuna. Ya kufa pona masumu. Mais et pas na biso tata dialunga na aye pona kolakisa biso nzela ya tata na mama. Ayekola kisabiso bonzambe mususu. Eza te kene lobaka lelo to sambelaka Jésus akufa na masumu na biso non. Pona biso bakimbangise te. Pona biso bakimbangise non. Na première boyen na ye akufaki na Israël pona masumu na bango. Mais na kozonga na ya mibale ayele susu pona likambo ya etali masumu te mama. Yango monaka ba pasteur baza koteya. Bikisa milimo. Aye ko bikisa milimo na biso. Oyo tozalaki perdi oyo moni ke non batu oyo babungaki oyo tozalaki na elamba ya mwindo na miso yango moni ke bango baye ko bikisa milimo na biso zalaki ya kokangama oyo bakangi yango partout oyo base eza pona likambo ya lisumu te ngo moni ke non akoya na nzoto oyo nzoto yango oyo ayaki nango oyo tobengi étoile ya kimbangiste. Yango mona nzoto yango ayaki nango yango wana nzoto wana mutu ifalaki mema nzoto na se mama Mwilu parce que mama Mwilu yende mzali porteur ya nzoto ya boye ya kolo ezwa mbala mibale parce que nyuso zaki na maboko na ye nzoto wana omona kino na makolo omona papa Kimbangu
na mama mwilu nde makolo. Parce que ezali étoile. Étoile ezali mutu atelemi apanzi maboko. Yango monaka étoile oyo eza kolakisa biso ndenge nzoto ya tata ezali oyo ya kolo Yesu ya mbala mibale. Mais mutu aliboso atiaki likolo na nzoto oyo ezalaki mama mwilu oyo anyataki lokolo ya liboso parce que ezalaki porteur ya nzoto oyo. Mutu ayo tia likolo ya mibale c'est papa Simon Kimbangu. Atia likolo ya mibale. Epesi lokolo yake non mabele parce que papa Kimbangu azali lokola mabele. Mabele nde mutu ekobota mai eboti mama mwilu mai. Mai yautaka na mabele baombale babalani bazali eloko moko. Nde tokozwa mutu na 1914 ye mutu eye. Mutu c'est l'esprit. C'est l'esprit. Mutu c'est papa Kisolokele. Mutu ya nzoto ezalaki papa Kisolokele. Ezalaki responsable ya nzoto oyo. Maboko nango, maboko ya gauche, okomona ke non, tata Diangenda. Yazalaki lokola mopepe na kati ya nzoto oyo. Tata Dialungana azalaki lokola lumière, moto, kati na liboko ya droite ya ngwana. Omoni ke yango nde mutu esali ensemble epesi 5. 5 wana o epesi 5 yango epesi 5 epesi lokola D plus epesi lokola D plus 5 epesi 7. Pourquoi D plus 5? D maman na papa babe plus 3 epesi 5. 5 wana omona ngo ke non c'est l'esprit oyo ya Kimbangu yango yo nzoto ya tata Kimbangu yango yo nzoto ya tata Kimbangu oyo akitaki nango yango yo mais akitaki na kati ya nzoto oyo pour la mission ya ko libérer l'homme noir. Akitaki na nzoto oyo pour la mission ya ko libérer biso. Yango mona nzoto oyo ezalaki mutu moko mais na bango nyonso bazalaki loko moko. Parce que mutu na mutaki na mission na ye yango loko biso lelo bana ya tata to comprendre te. Eloko nini oyo ebengami eloko nini oyo ebengami lokola losambo kati na nzoto oyo. Mission na mutu aza na mission kati na nzoto oyo. Tata aza na mission na ye e lokola nzoto ya mutu nde tozalaka boye. Na nzoto ya mutu tozali na esprit, tozali na mopepe, tozali na mai, tozali na mabele parce que nzoto ya mutu sami na mabele. Après na kati ya nzoto toape na moto, mutu azalaka moto. Ya kati yango toape na mopepe. Yango mona yeke non bango nyonso ba formaki nzoto moko. Sko nzoto yango lelo oyo bango nyonso bakobatama na kati ya tata Simon Kimbangu Kiangani. Yango mona na kati ya nzoto ya bimidie ine nzambe oyo avandi kati na likambo wana. Yango moni keno mama musala oyo ezali musala oyo tozali kofongola parce que mokili veut comprendre spiritualité kimbangiste. Bato ba comprendre ka spiritualité kimbangiste te. Bato babola kwa kimbangiste bana spiritualité te. Mais nzuka ndi ba kolo molimo nde bango wana. Mais ngonga nanu ekoki te ya kofongola makambo wana oyo tomonaka bato baza koloba bato baza kozwa molimo non. Ngonga nanu ekoki te. Mais tozali na bana ya milimo ebele. Yango moniki non spiritualité na chose na kati étoile. Les mêmes étoiles wana yango monaki non ekoya na kati ya République du Congo. Les mêmes étoiles yango mutirozala kati na drapeau ya Congo, les mêmes étoiles wana. Oko comprendre que non étoile wana oyaka na 7. Na 7 étoiles ya Mickey ezali euti na kati ya nzoto ya tata. Et là, ça veut dire que Nzambe aye. Tant que mindele ba mona ki étoile oyo ba comprendre que non Nzambe aye. Tant que so mona bleu, bleu ça ko la sabiso que non batu ya likolo ciel. Tant que moni bleu c'est ciel. Tant que mona jaune et là ça veut dire que non divinité yemoko Nzambe. Nzambe aye mindele bayebaki likambo ya étoile oyo. Mindele bayebaki. Yango mona na Apocalypse Day. Eza kolobela so likambo ya étoile ya Congo pe drapeau ya Congo mama pardon biso to lingaka mama Falon parce que pona musala na oyo. Merci qu'on a Apocalypse 2 1 à 17 selon Louis Ségon et le Biboyer écrit à l'ange de l'église Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient le 7 étoiles dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu de 7 chanceliers d'or. Oui. Mutua simbaki
na loboko na ye mama soki ofongo na vite o na loboko wana ebimaki yango wana loboko wana drapeau ya Congo monaka déjà na royaume Luango tango bakoko bayaka bakomaka na royaume Luango nde bamonaka loboko oyo ebimelaka bango ya Nzambe ebimaki ya 5 branche na 7 étoiles na kati yango drapeau ya Congo eutaka déjà musika na bakoko na biso royaume Luango na Congo Brazzaville drapeau ya Congo eutaka déjà kuna mais c'est lobamaka na Bible okomona ngo wis oleki omona ngo suna Apocalypse lobelaka drapeau ya Congo. Ok, Apocalypse 1, 16 à 8, selon Louis II, toujours. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brûle dans sa force. Na makambo na ye ndenge drapeau ya Congo ezalaki ke loboko esimbi 7 étoiles 7 étoiles nza kola soki non 7 esprit o tata kinango 7 figure ya elongi ya tata Simon Kimbangu ayaki na 7 esprit kati na Congo pona kopesa congolais mayele yango mone bayaki wana na 7 esprit 7 wana ezali kola sabiso ke non tout outi na kati ya nzoto parce que nzoto nene muntu est formé angwana ezalaki nzoto moko mais est formé biloko ebele nzoto moko kaka ya tata Simon Kimbangu yango ne formé mama Mwilu nzoto moko yango ne mtena tata Kisolokele e na tata Dialungana Bible ezolobela soka likambo yango mama bisika na teba ba yo tanga yango pardon maman nangai musala nango wana. Voilà 1 Corinthiens 12 verset 12 à 27 selon Louis II. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Enfin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Merci maman. Nzoto moko wana soki moko souffrir c'est que bango nyonso ba souffrir. Soki papa Kisolokele souffrir c'est que papa Diangenda azako souffrir. Yango mona tango tata Kisolokele atika so papa Diangenda bi a parti ya nzoto nga moko elongwe. Bango nyonso na ba formaki nzoto moko. Ezalaki nzoto moko yango mona kino papa Diangenda bi mutu akabolanga na bandeko na ngai te. Très bien. Boyebi esika biso to wuti te. Biso misato wana tozali eloko moko. Biso misato wana tozali eloko moko ngana bandeko na ngai. Mama Mwilu na tata Simon Kimbangu bazalaki nzoto moko. Nakala bakoko na biso oyo ya liboso ya yambo bazalaki nzoto moko. Nzambe da mwasi na ye bazalaki nzoto moko yango monaka tata Simon Kimbangu na mama Mwilu baza eloko moko. Yango wana pe tokoyoka papa kolobaka ete kaboli nzoto na ba conseillère direct na ye. Donc tango papa Mbenza akonyonga papa Simon Kimbangu pa akonyonga. Tango papa Zakwa akonyonga papa Simon Kimbangu pa akonyonga. Tango mama Marie Mwilu akonyonga papa Simon Kimbangu pe akonyonga pamba te kaboli nzoto na bango ndenge makomi esili kotalisa na biso boye. Kasi likambo yango yango ne chanzete. Lelo tokomona place ya papa Kisolokele na mutu papa Zakwa vandi wana. Comprendre? Très bien. Mutu ya lingomba. Papa Zakwa vandi wana. Papa Simon Kimbangu omona musisa. Fondation ya lingomba. Maboko zomona papa branche na ye kasi bango banso basali kaka nzoto moko. Nzoto moko. Na nazozonga kaka na écriture. Oui oui, ndenge lelo pe nzoto wana ezali evandi. Voilà. Ndenge pe nzoto wana ezalaki parce que nzoto oyo ekotika la libela.
nzoto oyo mutavandi na kati tango c'est papa Simon Kimbangu Kiangani omona mama Marie pe mwilu azape na kati ya nzoto oyo aza na likolo moko bango nyonso baza kosala kaka mutu moko soko fingi papa mbenzo fingi papa ofingi mama Marie mwilu zo finga papa parce que bango nyonso bazali na nzoto moko nzoto wana yango ne mutu et formé yango wana yango moni ke non papa dienge na baki ngana bande konanga to selo komoko papa dienge nazali na kati ya mokoto mais okomona ke non koto mutasolana papa ki solokele mais akiko yoka makamba solola ki sans serrer un téléphone ezalate mais omona papa dienge nda ebise likambango asolana papa ki solokele omona koto boye parce que pour nini bango nyonso bazali ne loko moko complicité na kati ya musala na bango ba bata mibiso na ndenge moko boye mo comprendre bango zate parce que yangwana étoile du Congo yangwana le cet esprit oyaki na kati ya Congo yangwana omona étoile o ezali ti lelo na Congo mais les mêmes étoiles wana lelo okomona ke non système impérialisme mundele baye ba diviser drapeau wana parce que drapeau wana drapeau makambu tant to zui indépendance nde omona drapeau wana ekobima tant to zui indépendance nde komona ke drapeau oyo nde mutu ekobima drapeau oyo nde mutu ekobima tant to zui indépendance drapeau ya ba 7 étoiles tant to zui indépendant omona tant mundele ye akoya ko diviser drapeau oyo pardon mundele akoya ko diviser drapeau oyo akosala nini akotia bar na kati bar wana tie atie makila ya rouge parce que drapeau Congo zaka na rouge te rouge wana système impérialisme diviser pour mieux régner a diviser bino na kati atie bino guerre makila azui étoile wana nzambe atie na coin na bandi ke réalisation papa Enoch a retiré la biso drapeau ya Congo tozana ngo lelo poto comprendre séparation o nini baye la biso séparation wana nde okomona ke batie bar wana ya rouge na kati bar wana za ko la non les divisions des divinités à Congo nzambe azaki na kati kati bozwi nzambe botie na suka bokabwani parti oyo baoka na raté na parti oyo parti oyo baoka na raté na ekolo oyo ekolo na ekolo baoka na te parce que c'est division ekota na mboka yango moni lelo na mboka oyo Congo boyokani ezali te parce que po nini les kimbangiste nde mutu bakoya kotia ordre na kati ya Congo tango kimbangista kotia ordre na kati ya Congo parce que kimbangista zali lingomba oyo yesika mama so tali signification na biso ba kimbangiste o comprendre pourquoi tous a vert. Voilà, votre attention. La signification énergétique de la couleur verte. La signification énergétique de la couleur verte repose sur celle de l'espoir, les connaissances, la foi, la confiance et l'espérance sont de valeurs intrinsèquement liées à cette couleur. Elle est synonyme de renouveau, du nouveau départ, d'une nouvelle façon de vivre, un peu comme un phénix qui renaît de ses cendres. Merci, les Aïrois, les Congolais. Congolais, on a un drapeau vert et yaka. Vert est une couleur ambiguë dans le sens où elle a deux côtés très opposés, mais qui se complètent tout de même parfaitement. Merci. Merci maman Nangai, merci na patience aux Aranango, yako tangela bandeko na biso likambo na biso parce que tango moni Mobutu papa Diengene ebisi il faut qu'on change de drapeau vert. Vert wana no mona drapeau ya Zaïrois, c'est le vert de Kimbangiste. Tango zo mona vert wana zaki non nouvel départ. Ya mona ka Zaïre ya sika, Zaïre ya lokumu. Tango bazui vert Zaïre ekei partout dans le monde. Kombo et Tamboli, Bazaïrois. Ekei partout dans le monde. Pour nini, vert et kotaki. Tant on a qui jaune, on est kotaki na kati ya drapeau na bisoana, jaune ezaki divinité. Nzambe yemoko tata Simon Kimbangu na kati. Tant on a qui non, bazui liboko batie moto boe, c'est yemoko loboko ya tata Kimbangu. Que non, moto wana o Zaïrois o tambola nango partout na mokili. Moto wana on to bengengonde mwilu, lumière. Tout ça qui ba lumière. Tout ça qui partout au tambola na mokili, bazomona yo Zaïrois. Zaïrois. Zaïrois accueilli
coupe du monde pour sangwe kende ba Zaïrois banani Zaïrois aki partout Zaïrois bengsi Mohamed Ali na Foreman sans oublier Olympia P. Olympia di Taboulay. Au moins na Olympia Taboulay papa ko bossa te papa diange na FC Taboulay tia étoile na katia. Ya fiche ya Olympia. Ataka étoile wana. Batu ba comprendre étoile wana te étoile wana yemoko tata Kimbangu na banvoila na e na mwasine na kati. Tango ataka étoile wana na kati ya drapeau ya Olympia Taboulay. Ozomona ke non, c'est la force. Yango monaka Taboulay abetaka concert en direct. Papa Diangenda Nzambe aza kotala concert. Alobi ezali bien pona ko aider peuple africain à banda départ ya musique. Ayebana partout. Yango moniki non biso ba Zaïrois, sérieux wana Zaïrois zaki mutalokumu. Parce que pour nini bana Israël batambola kana moto likolo. Ba biso bana Israël batambola moto ande kolanda bango. Yango tata Diangenda alobaki kino Zaïrois partout kende atambola kana loboko ya tata. Wana zaki loboko ya tata Simon Kimbangu atombola moto. Yango moni mama ke non ti oza komona lelo biso toza boye parce que tatande mutu alingi tobimisa ba makambu oyo peuple congolais voyez ba ke non drapeau na mona retolo nse yewana Kimbangu mboka oyo ezali elaka ya Kimbangu mboka oyo tata Kimbangu alobeli yango mingi alobeli asakoli yango mama ezali na mutu moko te na kati ya mokili oyo akoya kote ya congolais évangéliste et gouta na Europe te ni na Amérique pour ya na Congo non ekobima awa pour ebima libanda oui congolais voyez ba système mode de vie na e congolais voyez ba nzambe nini o ya kokiko sambela parce que nzambe oyo congolais sambelaka azali nzambe o ya yebite nzambe o ba pesa ye ya imaginaka ke non soka lale amoni tata moko boya mandefu ye wana nde nzambe. Vous comprenez? Amoni Jésus, oya mandefu ya mundele yewana nzambe. Lelo oyo, président Vladimir Poutine, ya Russe, akebimisa. Ya Russe, ne? Akebimisa secret que Jésus était noir. Sentez-vous à l'aise, papa Chico? Bande konyo so bakolanda biso bazoko yoka ata français s'articuler bien te. Papa Chico, ya nike falaka portugais. Donc, bako tenir yo rigueur te pour donner la diversité à la langue. Ouais, oui. Merci maman. Yangwano moniki non. Nyo sekobima awa. Si batu ba fuka mela tata Simon Kimbangu kiangani. Et comment mama déjà na Bible kala. Et si comment parce que nyo sekobima awa utate. Maman ezali kambu ya somo okotangela congolais ayeba ke non. Pourquoi basambela ba ko fuka mela tata Kimbangu kiangani. Voilà. Pona nini bino bofuka melaka moto pona mundele poni na pona nini tolanda poni mba mindele ba kofuka mela papa. Voilà, Ésaïe 74 et le biboye. Les fils de tes oppresseurs viendront s'incliner devant toi et tous ceux qui te méprisent tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Merci. Matondo mama. Batu oyo banyokolaka yo, bato banyokolaka tata Kimbangu. Mindele oyo banyokolaka ye. Mindele oyo banyokolaka tata Kimbangu. Bana na bango bakoya kofuka melaye. Bakofuka melaye na nzoto ya tata Simon Kimbangu. Kianga mama répéter yango po batu ba comprendre likambo wana. Merci papa, le fils de tes oppresseurs viendront s'incliner devant toi et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront fils de l'Éternel, Sion du salut d'Israël. Mama tomona kiona ba mindele ba benga papa Kimbangu nani tango bayaki. Bagi ofuka mela papa ba mindele bango wana te. Holy Spiritus. En anglais. Ozomona ki non prophétie ya Isaïa lobaka. Ba nyokolaka papa. Voilà. Ba salaka e mabe. Mais kaka bato ba nyokolaki yo. Bana na bango bakoko na bango bakoya kofuka mela yo. Wana Isaïa sayeba ki likambo koya parce que c'est Congo. Et si quand Nzambe vous tous habitants de terre, habitants du monde, écoutez la trompette qui sonne dans le Congo, au-delà de le fleuve Éthiopie.
C'est un pays coupé par les fleuves. Vraiment. Isaïe 18. Traversé par le zoo. Eza kolobela biso nyonso wana. Congo eza mboka elaka. Nyonso Bible lobi eza kolobela Congo. Nyonso Bible aza ko tato la biso tango nyonso aza kolobela Congo. Congo aza na secret ya makasi na kati ya Bible. Congo aza na secret ya makasi na kati ya mokilo. Yango moni ke non, awa ba isi biso ke non, mundele a chanze biso, ayibi héritage na biso. Mundele ayibi héritage na biso, héritage volé maman. Awa okomona ke non, awa eza ke non héritage volé. Ba volé biso héritage na biso. Héritage na biso zaki ya bo mama na papa. Mundele ayibi yango. Yango moni ke non, mama il voit simba papa apesa papa maboko. Yango mutu na mokili ko sakana na mwasi ya kimbangiste ke bana basi ya kimbangiste. Basi ya kimbangiste baza ebele mususu monana baza ba milimo baza ba esprit. Yango moni muto bali mwasi ya kimbangiste otie na nda okomi ko sakana na yo moni ke vino e baby. Parce que oyebi mama kimbangiste te pouvoir ni nazanango. Ba missionnaire. Ba missionnaire. Bango nde mutu ba epo ba bota ba eli. Bango nde mbaye pona likambo ya mokili. Omoni ke non obali ya omoni ke basi ebele ba kimbangiste baza ba tobenga na portugais ba sorter sorter baza vana bango moko azana mobali te azana nusiko tisiko na mobali te poanini mobali oya kozwa azako ko simba esprit na été parce que esprit dimension o yazana ngo o mona kino ezako simba te pona mobali wana o mona nzambe po sala likambo voa séparer parce que soki atiki yo mobali na monsa repasse passer a kufa nzambe tata simoki manki ngani alingaka makambo na bana na été surtout ba mama osimbi ba mama osimbi papa oyebi te tina ni papa denge na lobaka na lingaka te mutu alobela mama na ngai sakana na ona bandeko na ngai na ngai moko denge na finga ngai me na mama na ngai mwilu eloko wana na lingaka te alobi papa denge na be azaka na des soucis kati na yo kenda na ena sango oye kenda na ena motema ta na des soucis azaka na souci pasi ya mama na ye pe na pasi ya liwe ya bana jeteki alobi tango baza kokufa na tomona bana molimo baolela papa 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 alobi pasi wana kenda nango etikala kolongola ete pasi ya mama na ye parce ya vivre ki pasi ya mama na ye ndenge omona mama naza kovanda ndenge mama nazalaki pe na liwa bana jeteki o papa kanga maka na ndako akenda kovanda papa simo kimbango ye kotuna ye tiangenda nini abi papa pourquoi otiki biso tiki ngai batu bakoloba nini papa ebisete mwana ngai ezali makambo ya nzambe yango monike non mama oazali na kati ya kimbangiste mama evoye bakozala mama na kati mama mulu batei biso papa bimaka kendaka musala tata simoki mama kendaka musala bakangaka ete akendaka musala na ye kokende ko libérer mokili na ye mais mama mulu yo tika na ndako yo tika ko dépendre na mama non il faut dépendre na yo moko. Merci Papa Chico et merci aussi na bino boza kolanda biso et kaka na nzela ya n'est-ce pas beaucoup ndolipe bososoli oyo yo mama kimbangiste sika ozali kolinga te bebela na ngambo na yo kolinga te lingomba eyo kasoni na nzela na yo babengi yo mama kimbangiste kolinga te ozwa bila kilima be po ndenge tokolobaka ete na mboka ya tata tokobimaka kaka na biloko mibale lipamboli topé malédiction yangwana ba maman et c'est aussi un message d'encouragement pour ceux-là ba maman oyo nanu seul oyo nanu tamsusu bakeina makwela te bazana no boye to e ba ete lingomba oyo ezali ya molimo tango mosusu na molimo ndengo mikabambe kata msusu ko nyonga papa butu moina nzela na yo papa simo kaniselanga nzoka nde na nzela ozawana ozako pesa maboko na tata simo kimbango sans le savoir toyoka yango na kati ya kimvuka toyoka yango na bandenge ebele oyo papa azwaka biso ba mama tindaka biso ba mission na bisika songolo pe pakala
papa Chico ezali très important parce que okoyoka même na ba mayanga ni mususu ba mama mingi po il faut se le dire tozana lingomba tata molimo centre tozoko pesa na liboko mingi tamuso akendaka mabonde lipo senga libala to pe senga nzoka nde tata zotala soki atie yo na maboko ya tata songolo to pakala o étoile nano ebala nité mosala na yena no silicité ezali pasi to yaki etumba to yaki mosala mokolo mosala mutaka kotali kotambusa biso totalela kaka ye tozongi pana bino papa Chico. Merci maman Faloni bande kona biso balandaka biso maman Faloni azalaka inspiré maman Faloni bolobaka maman Faloni alobaka maman Faloni tozaka soto soane likambo il faut akota pe ta inspiration moni batunde ba comprendre raté bon tellement aux journalistes yango mso ba mona il faut lobaka muke yango opesaka nyonso mais ezaka moi message op et kobatisa pe implice na ya kambo o tolobeli pona ba mama tozoloba likambo ya étoile o ebalanaka ezali lokola moto bali mwasi na kati ya ndako boka na rate bofanda malamu te bozovanda malamu te bitumba tango nyonso bozobota bana bien te mais bobalani bosali mariage ezali likambo ya étoile numéro na bino ekutana ezana bato mususu bakimbangisa mususu abali mwasi mais nzoka nde ndeko na ye esimbi parce que bozaki bandeko na likolo tango boye na se awa boye bokangami numéro na bino ekangami yango monaka ba couple msomo baloko ba yana leki baloko yana leki oya lobi likambo kosona na bango okoseka so vandi mutu zalaka na moso tali bango oki na mwazoa po nini bisote papa Chico po na wana na kanisi couple na ngai na kanisi tata na ngai na mama na ngai papa Kiss Mayema elongo na mama Emile Zola wana baninga ya libela bolingo na bango amitié nde likambo na biso bana to kwa envie yango ouais pora koloba batata na mama likambo tata kimbango koloba kaka surtout na tango tozali photo sikilisana to simba na loboko to loba parce que la jeunesse eza envahi mingi de papa lobaki tozo kele na poso anguba na kozanga boyebi na kozanga boyo moto moko alali ala muki ana maîtrise likambo tata kimbango te ayi abungi si bato siko mono akoti lobi o nano amekoli pendata sécurité soka tomber na moto ana akozala facilement influencer akoi nzoka nde ya minene sili ko bombama yango na tango soki yo yelo kola yo zala ka invité tango yo koloba inspiration pe tata ko kotsa ngona ko bimisa rango en tout cas toutes mes excuses ne me tenaient pas rigueur batata na ba mama bilo ko landa kabiso bon mesana na yango to ko sala effort kasi pour la bonne cause juste pour na papa Kimbango et c'est qu'il to loba tozonge pa ina bino. Merci maman yango tolobili kamba ba couple parce que émission ezali kolobela makila ya Kimbango. Très bien. Émission ezali ya inspiration parce que biso bana tata to waka na inspiration okoyi ko yana likambo na mais yango likambo ante bo kende yango tozali kolobela likambo ya ba couple tozali kolobela yango likambo wana ozomona lelo oyo ba mama kimbangiste ebele bazana bandako papa libala ezoya te papa nizaote parce que nini papa ayebi esika na yo ayebi limero na yo ayebi yo zali munene mobali okizo msu mobali moko mukie yo soko zana esprit na yo na yego simbate yango monike non bateye bokele ya papa libala papa zotala bino aropeso nani mutu o azaki na azali banda msoza libanda na koti na kati ya lingomba te numéro na yo yango monike non mabala ebele eza kokabwa na avant pona nini obali mutu o azali numéro na yo te o azali pe ya yo te boyokani ezali te boyoka nezate na ndako mona bakabwana bomba balani te ezali ka wana ubakela babiso te Antoine, maman n'a évité, n'a pas qu'elle a binoté maman Fallon. Voilà, on évolue, merci beaucoup. Papa, je suis content d'évoluer. Merci beaucoup. À l'avance, c'est la bienvenue du plateau, vraiment. Oui, tata azali kolobana biso bana na ye botambola na bosolo. OK. Totambola na bosolo, totambola na debilongite. Ezana bilongi so tomata nango na Yerusalem na bilongi ya libanda. Tokomata na elongi mususu na Yerusalem to vandi to komi lokola bana mo meton to bima libanda to bimine elongi mususu. Yango poto so ba bénédiction to so kozwa toujours ba malédiction. Tozo ba malédiction parce que papa azana ente na sentiment morote oyo akopesa likambo oyo omonele lango pasite.
papa aza nzambe nzambe alobi pona kozala nzambe vota la juste ba juste ne mbalongaka yango tata diangenda papa na tata Simon Kimbangu ayebise ke non diangenda pona kozala sika ne faut mériter faut qu'on mérite biso be pona kozala siko il faut qu'on mérite soki yemoko nzambe oyo aki na mission mais tata na yebise il faut qu'on mérite parce que nzambe pe aka na mission Adam na Eva mama bazalaki ba nzambe ba aki na mission na mokili nde babungaki. Vous comprenez? Okay. Toyaka na mission na mokili oyo. Ne biso be bana ya nzambe tozali awa tozana ba mission munene. Très bien. Ce que bungi yangwa no moni ke non lelo oyo ba mama na biso kimbangiste toza ko pesa bino toujours bino nde boza makasi. Voilà. Ba mama lelo oyo totika non likambo to koti nango ya ki mode ya maputa. Totika nanu likambo wana mama yeba mission na yo oza ange. Oza ange oyo kitaki na tata lelo komo kende l'église mate ya boka raté boko mara na église tangu boko yoka défilé bandi bo bandi mbala kwa bozongi lelo o mama bozo te ya nini bozo lobela mokili nini ba mama papa lobeli yango pe le 17 mars lelo ko nini bozo lobela ba mokili ba mama bino nde ba mama ba soutien ya église o bo pesaki papa maboko Afrique c'est mama bino ne bobota ka ba roi bino ne mutu bobota oyo nzambe ayeki koluka mama yango tozomona ki non lelo oyo biso tozo comprendre te makambo ezaki na biso bien te parce que ba mama baza ko bebisa o papa lingi basala ba mama bazo sala te yango mona ezako landa partout na bandako partout toza ko kende église wana eza ba mama papa akabela église wana et pas à moi sinae papa apesa papa faina kita bokondi pona ko diriger église kimbangise kaka te a diriger ka mokili oyo toza komona azo diriger c'est amai azo diriger partout il y a dans partout mais avant ni na kiti n'importe où gloire na vraiment yango mama ozomona ken ti tozali awa toza ko kende malembe papa abi to ko kende malembe to ko kende yango moni kino batu moyeba linga biso ezalité partout qui mangisa roza mutu mona lingo ezalité partout ko vanda na ndako no moye mutu lingo ezalité parce que tozali ba Eli toza ba Eli oto kitaki na tata na mokili yango monaka tata tango akufi tata Simon Kimbangu tango akufaki batu basepelaka batu basepelaka kufi Kimbangu akufi batu basepeli tata diangene yako kufa batu bayeko sepela basali feti elobamaka deja na kati ya Bible mama nyonso wana apocalypse asa lobaka boye ya batata wana tango bakoya tango bango mibale bakoya iliwana bango batu bakomela feti bakosala feti bakomela masa yango elobami na apocalypse mama Apocalypse 11 à 10, pardon, Apocalypse 11 à 10. Et le Biboye. Les habitants de la terre seront heureux de les voir morts. Ils feront la fête joyeusement et échangeront de cadeaux. Parce que ces deux prophètes auront causé bien des tourments aux êtres humains. Attendons maman, la nyosoana. Bisoto ye pona ko révéler makambo oye batama. Bisoto ye tant le bi kino tozana molimo voto la kisa oyo pezali espérer maman. Vraiment. Ezate kino to ya kaka boete non. Bisoto ye na bolimo ya tata atelemisi biso. Yango to pesa ki bino date ya le 5 mois 2025. Vraiment. Tomona ki maman Falon na esanga oyo lekaki na menga Kimbangu tomona kibino na bato ebele oyo deja bauti bamboka ebele bele tomona kibino eza dia bilaka tata ozali kokisama bazali koya bazali partout na monde yango omona kino tango ba papa na biso bakufi Bible lobi esa lobaki yango deja tango ba papa bakeza ki fête ya bato bazalaki les deux prophètes oyo batiaki mokili mal à l'aise tata diangenda tiaki mokili oyo mal à l'aise tata diangenda Congo akokaki te moto ya diangenda ezali soka leki balingo meza kozika yango moko toka keiboye mais yango mona ke non bandoki basali ba réunion ke non basali feti tant papa akufi balobi oyo atikali dialunga na toko sakanela ye dialunga na zeloko moko te basali feti balingombe sali feti na ba monde na bango sali feti mais bako kamwa
tango baki kosala réunion na bango na se ya mai baye komona tango basilisi papa dialongana na se ya mai pesi asengi bango bopesa mokana makambo bolobaki bopesa ngango alobi yo susu dialongana awa tokanisaki yo za eloko moko te diangenda kei kimbango akei yo nde awa nde papa baki bopesa oyo nyonso bokangaki papa azwaki yango yango monaki mission na bango nzambe na biso azali partout. Okay. Ba papa omonaka wana boye lelo batu balobi tata simo kimbango kenga za nzambe te eloko moko te baza kosaka papa lobi bokomona kimona meso nakolakisa bino papa amikumisaka te amiyebi oyo yazali. Très bien. Papa balobi kuna na pokasi maloba neza maloba moto akoki kobimisa ngo tezala maloba ya moto soka bimisi maloba ne ya moto ezali wana mama toko vivre te tokanga matoi papa nano asilika te na nyonso lekaka tata simo kimonkenga na asilika te alobaka na kimia na ye mokolo papa koloba na sepeli na mama tokolala toko ata bofukami bokoka pression ya moto wana te. Vraiment ne le souhaite pas. Ekoki kosalama te parce que moto wana soki ebimi nde tokokomprendre yango moni nzambe aza motema nzambe aza bolingo mais nzambe mpe azali juste na bato oyo bazali juste epa na ye. Très bien. okanisa te soki ozalaka na papa obimi na famille papa oza juste te faut ozala juste faut tambola na bosolo il faut mériter mériter na esika wana oui il faut mériter parce que soki omérite te bango balongolaka bato te yo zo mérité te tokolongola yo nde ezalaka yango moni keno mama na mokili oyo tozali oyo bango nde baponaki biso mama Falon zali ange papa Enoki kuna na machine na sima caméra zali ange tozali ebele nde Jésus yango Jésus aza koloba keno ye akoya Jésus aza kolobela biso yango mama tangela bana na yo bayoka mwa likambo yo. Matthieu 24:31 et le Biboyer. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Donc il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Merci maman Falon. Papa azakolobaki no tango ya Jésus azakolobaki no tango akoya na mbala mibale akoya pona ko rassembler ba elinae ou bazana 4 coins du monde. Yango moni que église qui manque c'est l'église universelle. Ezali église ou ezali partout na mokili. Ezali partout ba kimbangi se baza partout na mokili mama na 4 coins du monde. Yango abiki no ba ange. Bana jeteki, bana koreki, bana dirigeant, ba ange, bana faki tout ba ange na batu ya kala ndenga na betaka tolo biso ba papa Jerikota tozali nde batu ya kala biso toyaka na papa tosalaka na mokili ya kala toyene susu na mokili ya lelo biso yango akoya na biso nyonso tozaba eli yango moni kino vina yo mwana ya tata Simo Kimbangu moye ozala na kimia ezate moye ozala na likambo ezate moye esiko ke luka musala pozwa kimia ezalite mama Falon partout okende elembo wana partout okomana balingi yote okotana musala de papa oki papa to sala te mais papa otala yo musala no yaki na mokili yango wana te yo na mokili ya kaloza ki mutu munene oyaki nanga apona osala musala wana te kolanda sentiment mokili te kolanda mbongo te yo oyaki pona opesa nga maboko o senga kingai siko koma yo zaye ko senga ngaki non il faut okene sala o papa nzala kimbangi sala nzala te ata eye ebandi tongo yeba ke na suka mama mwila oyela eloko akotinda bato bakoyela eloko très bien okolala nzala te parce que nini otana mission yo ivoye ba mission kimbangiste mission kimbangiste zate ko koma kisongi lelo te mission kimbangiste zate ko panzana te ya te ke non o panzali o lobana o te mission kimbangiste ali rassemblement kinto adi très bien yango ande mission kimbangiste ko sangisa ba eli di 4 coins oyi musa papa mona pona kezwa ba eli wana oyi besika papa zu papa shiko oyi besika papa ke na uzwa papa shiko non kimbangisa ndano zwanga mama kimbangisa mote na ateanga papa kimbangwa mutute na ateanga banda na botama menabi ba kimbangiste
moko tena ateanga ke non Kimbangu tata Kimbangu aza boye te mais ye moko tata Kimbangu aza ko kende kozwa belina ye mama Falone o bazali na 4 coins ya mokili aza ko kende kozwa bino moko yango papa Diange ndalobi ke bana ngai ebele bazali banda parce que toza ebele toza ba ange toza ebele ba msuba kena ba voix na bango tata pesa bango ba kena mokili ya musique a évité que non fallait ayema na dirigeant oleba ko rejoindre Mbwete tena papa Reims bazana no na wenge bususu ba ebina no te parce que mission na bango a évité mais yango papa ye moko soka poni onde akokende kozwa yo pona kozala kimbangiste eza voka nzambe voix benga yo mama ezaka to la muki lelo ke kimbangiste okokate mama kozala kimbangiste za l'inspiration nzambe mo kezwa bato yango bino bato oyo boza ko bundisa bato o tata za ko kene kozwa boye ba ke boko jije yango boye ba ke boko samba na likambo wana eza bato mususu papa lobi bako uta na ba pays moko boye ba ya mike na ba mboka na ba mboka moko penda ya coin mais au moins que non tata ke kozwa ye aena ngomba aye avant dio komi ko bundisa ye. Merci Papa Chico, merci beaucoup. Tozali ko to komi pratiquement na suka ya n'est-ce pas continuité ya masolo na biso ya volume 3 oyo to yelaki na bino toujours pour na kolakisa na bino pambate esengeli koyeba ete na ndenge ya mokili tozali na n'est-ce pas sanza international Oyo, journée le 8 mars est dédiée à la femme pour le combat de la femme, le combat de droit de la femme. Et quand on appelle en avril là, to kotawa sanza ya mama mwilu. Donc nabiso bakimbongiste na ba sympathisant na ba ikina mokili mobimba et sengeli to yeba mama azalina ntina na ye pelo lenge nini tokoyi ko adressa kama bondeli na biso surtout ye moko ami bengi kimpovela kieto molobeli na biso epa ya tata nzambe papa Chico tokomi na suka ya namoni mamikande ezali kaka ya kotanga ezali ebele tozali ko avancer nini oyo okoki kubakisa na maye oyo toko décortiquer awa na kati ya continuité ya volume 3 et memi biso na kati ya 4e volume toza na 4e volume mama. Ah ok. Au 4e volume tota na volume 3 ya mama mwili ya ntadi o tokomi na 4e volume. Merci. OK mama. O tokoloba tosi tolobeli mama toza na mois mars et aussi la kana le 27 avril. Mokolo ya mama mwili. Très bien. Parce que mama mwili ne mutaye kozongisa femme congolais valeur. Mama mwili ne mutaye ote misa mwasi ya congolais parce que nini belingombe boyaka mwasi akokote ate mwasi aza na eloko te mwasi ivo azala kaka na nsima te mwasi atelemaka mwasi nde mama Congo mwasi nde mutu asali tout na kati meme na mbanza Congo okomona ke non nzinga mama nzinga nde mutu azalaki na pouvoir oyo ebatamaki na mbanza Congo yango wana continuation mama mwilu mpe azalaki nzinga clan na ye ezalaki nzinga yango moni ba papa Diangenda bango ne sont pas qui solokele bakozala banzinga parce que écoutez pas maman ndenge pe Jésus maman na azaki alaki tribu ya Juda Jésus pe moni d'aller descendre à David à partir ya maman na ye ndenge ba papa Diangenda biso tolandaka maman biso pouvoir na biso mu Congo to uti na mu Congo omoni mu Congo mutesimbi nzoto ti mu Congo Mukongo uti na Mukongo tozali mutolo ya mama Mukongo nyonso adepandaka na mama bango balandaka bo mama biso zali ba matriarcage okomona ke non ba yuda ne mutu bayena likambo ya patriarcat omona Dieu le père Dieu le fils vous comprenez bango kaka mobile omona aucune église catholique o comprendre kaka basango kaka bango pouvoir ezaka na botata tango baye bayeli biso pouvoir wana en Afrique ke bine volandaka papa non libata soka boti bana balandaka nani mama nyama nyonso so aboti bana balandaka nani nyama eza naturel ezali ndenge nzambe azali biso tolandaka mama eza na baclin bele awa pe na Congo
tobungisa yango ba patriarcat ne ba koma yango moni ke no guerre wana parce que Afrique c'est maman. Afrique ne mute boti mokili. Maman wana ka ye oyo tata Nzambe ayela kibiso ye maman mwelu. Yango mona ke non journée d'Afrique ezalaka le 5 mois yango ne journée d'Afrique na jour wana. Ce que éviter journée d'Afrique ça le 25 mai des journées d'Afrique, fête d'Afrique. Pas naissance tata Dialungana. Oui, mais comment les lois en Angola to référé les jours d'Afrique, journée d'Afrique. Ah, na Congo, on est comité mais en Afrique déjà partout. Les 25 ils aura déjà journée d'Afrique, journée à maman et qui est pas tata Dialungana. Parce que abotaka nkolo Yesu. Yango ba date wana zomona ezako continuer ça ba code o ezako ya na mokili. Plus tard ekoya parce que kune zaka Noël mais a ezali boye à segunda vie ya kobotama deuxième venue ya nkolo Yesu tata Dialungana yango na kina le 25 yango mama oyo zali kimbangiste bisoto tolobeli politique te ezalaka bien parce que papa na biso bayaki na pouvoir politique, pouvoir scientifique, na spirituel. Voilà. Kimbangiste toujours tolobela rappel toujours politique tolobaka toto saka l'état eloko liboso. Jamais mibeko o l'état tie yo kimbangiste koko ya pona ko compliquer likambo wana. O boete kimbangiste ya solo mibeko ya l'état il faut ko tosa. Mais oza libre pona ko voter papa diange na lobaka yango yo muto koyeba o Kimbangisa tina mutu moko te obo voter te obligaté. Papa alobaka na ete. Papa alobaka mutu oyo ya pasi bayebaka na tango ya pasi. Mutu malamu oyo adaka na bino. Moninga malamu na tango ya pasi. Yango wana maloba o papa alobaka. Biso papa alobaka te ke non tokota na politique. To finga ba politicien non balobelaka biso yango te. Yango biso to kana kobeta ba histoire ba papa na biso esika balekaka na politique. Esibaka munini basalaka yango nde sango na biso to kopanta. Yango tolobi ke non Congo ezali mboka elaka tokokende na elaka oyo nde tokokontinue nango 5e volume. Pour yango mama akobandaka na début poto eba Congo elaka ngo za nani elaka yango ya nani nde tokobandaka na prophétie ya papa Simon Kimbangu oyo atikela biso po na ndenge bokonzi kotambola. Voilà, votre attention s'il vous plaît. La prophétie de Simon Kimbangu en 1922 sur la libération du Congo et de l'Afrique. Document sur l'entretien de Tata Simon Kimbangu avec les missionnaires catholiques de Kisontou. Lorsqu'ils sont allés lui rendre visite à la prison d'Elisabethville à Lubumbashi, aujourd'hui Lubumbashi, le 17 août 1922, d'après les textes en langue kikongo traduits en français, Tata Simon Kimbangu a dit que le Congo obtiendra sa première et sa deuxième indépendance. Parce qu'il en est ainsi, parce que c'est la promesse de la volonté de Dieu, le roi de Belge sera emprisonné, mais il sortira de prison par la force de Dieu. Cette première indépendance sera obtenue par la force de Dieu. L'homme noir va chasser l'homme blanc de sa terre. Beaucoup de miracles se produiront. Les Blancs seront terrifiés suite à la demande de la première indépendance. Il y aura beaucoup d'obstacles, mais ceux qui auront été choisis pour cette mission vaincront absolument parce qu'ils auront avec eux la force de Dieu. Conformément à son plan divin, un fils Congo sera le leader de cette première indépendance et portera dans son cœur la marque de l'Esprit Saint. Il sera choisi par Dieu pour être le guide du combat parce que l'ennemi Satan s'introduira parmi ses différents responsables. Wana balobeli fils Congo oyo kozala premier président tomonaki yango Papa Kasavubu. Wana tata zolobela wana 1922 potoka elaka mboka oyo ndenge zokene elaka. Mboka weza mboka ba passer balobela te Congo te nyonso se lobamaka kuna. Na entretien na bango ya le 17 août 1922. C'est pour cela que le pouvoir sera pris par l'étranger
un de ceux aussi qui sont venus d'ailleurs, son règne sera aussi celui des étrangers. Ceux qui étaient déjà venus au Congo. Ce chef va se désintéresser de la nation congolaise. Il sera très orgueilleux et autoritaire et incarnera un pouvoir cruel et féroce à l'image du lion. Il gouvernera vraiment longtemps, plusieurs années durant, en changeant beaucoup les gouvernements et les choses. Et même le nom du pays Congo. Il changera. Il ne voudra pas quitter le fauteuil du pouvoir. Mais sa fin sera une fin de malheur, de tristesse et de honte. Le Congo sera complètement détruit. Il y aura de malheur. Les gens se larmeront auprès de Dieu. Les guerres reviendront. Mais ce chef persistera pour rester coûte que coûte au pouvoir. La richesse du pays sera accaparée par ceux qui sont venus de l'étranger et ceux qui s'amuseront avec l'argent du Congo comme ils le voudront, qui a dit. Le salaire des gens seront payés très difficilement. Il y aura beaucoup de vols et de détournements massifs des deniers publics. Maman Falwane. Aïe maman, c'est grave. Très grave alors. Vraiment. Total Saka Nkamba. Je continue. Beaucoup de communautés religieuses oublieront le Christ et serviront Satan sous le couvert du nom du Christ. Les routes et les entreprises seront détruites et en même temps, il y en aura une désorganisation totale du pays, qui a dit. L'argent aussi perdra toute sa valeur. Franc congolais. Mais par la force de Dieu, les gens mangeront encore un peu de manière convenable. Sachez bien, mes paroles ne passeront pas sans que ces choses ne se réalisent. Moi, je serai emmené dans un pays très lointain, mais je reviendrai au Congo. Les Blancs me chercheront la mort, mais ne réussiront pas. C'est pourquoi vous devez servir Dieu réellement et abandonner les comportements obscurs. Beaucoup vont utiliser mon nom dans la vérité et dans le mensonge qui a dit. Mais vous les reconnaîtrez par les actes de leur comportement. Tosuki wana mama, nalingaka tosuka ezali mulai, oyo toko continuer makambo ya minene, oyo toko vanda toko lobela makambo nyonso. Merci beaucoup papa. Bandira kotona beaucoup. Non mais papa Chiko, tant qu'on bandel sanga oyo baïke ba déclarer maman Fana koloba mingi. Mais n'est-ce pas c'est ce qui est dit le 17 août 1922. Teo bandela ngo kaka. Tiens, ya bande kokuna na tata Molimo Santo. Lingomba te jalilola. Elobi Boye, beaucoup vont utiliser mon nom dans la vérité et dans le mensonge. Mais vous les reconnaîtrez par les actes de leur comportement. J'ai dit et je vous remercie. Merci à tous qui étaient nombreux. Papa Chiko, 6 avril, Tozan Ankamba, Toro Kende Longo, nous vous invitons tous de rester branchés. Est-ce que je peux arrêter cette émission? Bon, émission est la wana. Parce que... Et quand Papa Chiko, est-ce que Toro Koloba Lisusu, ces documents, Papa Chiko, Mingi Bao Senga Biso Mikanda Toro Tanga, parce que ce n'est pas écrit de nous. Mais moi, je pense que toye na plateau to pesi ka bande ko mbote to tangi o to kangi to di to lobi peut te remercier bino. Est-ce que papa qui mbango na kiti na eboko na il faut te ali lisusu. Te agote ate. Nto na tato na 30 ans ebolo ko na pena nyonso esi lobama ki. C'est lobama. Batata na ba maman. Nous vous disons merci et au revoir. On se revoit à très bientôt pour un 5e numéro en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Papa Chiko, caméra est en face na bino bambote na opoto kabwana. Merci Maman Falwane, merci na nyonso oyo otangi en tout cas kotoana na monaka esengo makasi ta na sa émission na yo
parce que talaka biso tozana biso bazoba o papa poni pona kote ya bato mayele pona ko okisa bato mayele soni parce que po nini zoba nda ozana eloko ya malonga po muta mayele atanga yango topesi mbote na bato nyonso balandaka menga makimango bo s'abonner makambo ezaka ya biso te makambo eza ya bato faut topanza yango neti ba message o boye prophétie vo kongola yo kango po comprendre bonzambe ya tata na yo oyoki yango osabone mama so moni bato ebele baotala ba émission o te parce que émission espérée choc wa oyebili kamoso salaka soki oyoki moye otala yango des fois eza te yango moni ke non continue musala na yo tosala musala o papa pesi biso ye mo azali kokumba biso eza ya biso te topesi na bino mbote prochaine émission nde toya kolobela bonzambe ya tata tokolobela nyonso oyo balobi prophétie eza mulai na esoki te yango wana tokati wana merci na bino nyonso merci à très bientôt au revoir